This is me, Kingaman, l'artiste musicien. Je salue tout le monde. Et Prince Satan, on attend, on se charbonne everyday. Donc, on continue à penser sur ma casse sans vous en aimer. C'est l'artiste Kingaman. Yeah, yeah. Man, bra. Automobile ici. Ouais. C'est Papillon. Papillon. Président Lobi Oloba moi. Pour la président Lobi Oloba moi mouké. La guitare fait pour Tata. Ouais. Multiple option, garçon propre. Tu parles pas. Star à l'embit, on va continuer belé dans ma badi. Ouais, Apoka, ça c'est notre chanteur. Il chanteur à Kilo et Apoka. Apoka, le Bama Mouké. Bana Londres, bana Londres baza on a déjà donc bayoka biso bayoka mpela vraiment bayoka biso ya trop donc mais kala mingi te ay mo de prêt à lobaki donc la bisiki tout ça ensemble donc ndenge ça la rara ndenge wana profiter na boire moi tournant des salles pour moi à Londres donc baza mo belé moi minance de Londres il passe à côté wana donc la salutation belé vraiment mais surtout à Loembo toujours ndenge ça la comme d'hab tout ça na bindo ya foka de l'esprit a bien mais na komi lokola soda oyo oya zinde invitation nzambo ezangi nyamela kisi lokola mwanso ya botakate nzambe kani yo bozelisi babotumbelanga wana fidelité kine komande bakotanga ntenga Pesa ma Charlotte et Pigeon Vert à Londres. Ma Charlotte et Pigeon Vert à Londres. Moi, ça a beauté à 100 000 personnes. Ouais. Maman est solo. Ouais. Babi, maman Maria solo. Moi, pour yo remplacer maman Maria. Ça, pour là, ma wato ça la vraiment maman na biso yo kaka. Yo. À part yo musu soisate. Donc, beauté à 100 000 personnes. La personne pas moutumo comme maman Boboto. Bah, gros bisous, maman. Ouais. Vraiment. Ouais. Énergie. Voilà, le bas de marque système. Ouais. Chanteur du monde, donc guéri basulato, donc c'est comme ça maman là biso musabso ndenkunga kunga sankunga maplein donc vedi to lire andena na voix vedi lui bena voix pena yo vraiment de maman là danger samananga yango zalaka bato basambelaka na misa ya ntango balobaki ke yo kozala na misa ya ntango me bato bazeli yo monani te sheri nalela yo bana Londres mama ya bana ma Charlotte et Pigeon Vert ma Charlotte mwasi ya pembe moto asekwisaka bato nyonso na bote soki bato bakufi balamukaka mpona bote na yo mama Charlotte mwasi ya pembe mama Charlotte moto aza na bote ya 100 000 personnes nga naloba nini yango mbe natuna nini mwasi oyo basala ye na bote ya 100 000 personnes mama Chantal yo nde Pigeon Vert soki ozalaki mama ya boboto bakatolike basali misa ya monene balongola nkombo ya mama Maria batia nkombo na yo Pigeon Vert esakola ya mawa mama Charlotte otondi boboto mokonzi azali wa yo abenisi yo ya mbo ya basi baso abenisi be Yesu ana wa yo
Yadadi. Non, parlez un peu. Je suis avec moi aujourd'hui, ok, je parle. Parlez. Avec nous, ça roule quoi. Ouais. Nous, on ne parle pas trop, hein. On travaille trop. La vie, Vandanier, Moussalande, ouais. Je salue de loin Imoko Ibani, Zambé na Nyofa, Maman Charlotte Pijonga, mais je vois pas ça qui moi. Moi aussi, ah, j'ai lu tes pots. Ah ouais. Bon, il est là, le BAT dans ma Charlotte. Puisque la banane a fait tout le monde. Au bon, on a évité Maman Charlotte, n'a pas ça, il m'a évité. Angela Outane dans Lola. Zambéné Moutarefoula, il va faire ça, Ange Basile. On a évité pourquoi Maman Charlotte, tout moi, Nani moi, on a débat, on a dit, vous savez, vous salarié, salarié, le bilan, le BAT, la PCA, un peu malheureux. Moi, je suis en France, pas ça. C'est personne qui joue. Pas ça, c'est le Kenya. Et moi, ça m'a tenu là, dans la David. Attention. Là, le cas, on a mis tout le aussi, c'est dans ça. Là, il y a une Babi loketo wana ezaki mbisi. Angelou. Motomobile. Ça, c'est seigneur de l'ambiance et flamme motomobile ici. Motomobile ici. Bazana bango belete. Vous comprenez? Bana bango belete. Tozoyoka pe ba plaise obima lito ezoyoka. Donc recherche ezozala makasi mpona obinisa kaka bino bana pesa tango et puis bana Londres bana Paris mokili mobimba bandeko na biso bachanteur baye tokolisa kaka makambo oyo sikoyo bango basa bana mabele oyo misusu wana batepaki mpo bakomprendre ndusa te oyo bana mabele dans les jours à venir nde bopesa sikoyo raison comprendre. Oui, ça va, les bandeli, c'est comment ça? C'est bien. Bon, maintenant, on commence à katikati. Peut-être qu'on commence à souka. Les deux sont mystiques. Il y a un lobby, ça a toujours monté ma okita. Ma plainte au bon qui s'ama, ma renvoie bien son salut, ma beau senti.